totika biloko wana ya koenleve nde eza boye toyebi te babomi ye babwaki ye basali ye nini abengi mpe te nde ezala mutu baleve babi abenga te na ndako baloba boye na boye condition balibere mutu ou bien basala information eza te place aza eyebani te so mpe babeti ye babomi ye lisu babuki ye loboko tokoyeba ndeni. Salut le monde, salut bandeko tout bozolanda biso à travers votre chaîne Feza TV RDC bambote na bino isiko nyonso bozwami mwana mobali na bino ya litutu ya mbuma na zolo yeyo Jerry Kobetox DSS de la presse na yebisa bino à chaque fois popesa ngaka confiance ne popesa ngana bako finga ezo sala nga bien bako encourager pe ezo sala nga bien vraiment na pesi mbote na kwaku vantoto aza na sima caméra et puis na assistance à Chic Mampuya kobosa na te mabela dinganga ya président Raphaël Walukonko na pesi bambote ebele bisiko bozwami. Alors lelo Jerry Kobetox ne na bisa bino raso zui vidéo partagée na WhatsApp boakela moninga po bima égoïste te na Facebook boakeli moninga. L'air est grave na politique, l'air est grave na mbutu na théâtre et puis na musique to la rabino kaka nenge kaka vena biso bazeka lobaka to vandi kaka boye porte fongwami olele o mwanga kota tendance dibinga à lever tozo ebate tendance dibinga akei wapi ba memi ye wapi to ebite makambo oyo loba yemoko où allons-nous tozo meka ko benga suite moko zo ebana te. L'air est grave, vous pouvez les choses dans mon panzi côté tout le monde qui actrice comédienne Karine Yamado vidéo à sali tout le monde a solo ba mena monter aux hommes qui montent à solo là ba to moko be nkoni ba yeba côté là na ndaku ce qui peut ba lever ndenge ba lever tendance dibinga to yebite où allons-nous pourquoi na ranga moko te na ndeko na pe concert na ngai oh toko sala na analyse oyo to yeba lem supeye pas la information sous selon makambo ndenge zo kendele oh nazo bisa dia kwa kuvantoto déjà to sana Vanessa Moussa. Bonjour Jerry Kobetox otamwana moite bino batapemi otamwana moite na kamwe to bengani pe to monani mais oui hein, et tout tambola te et oliandeni ba jibe na biso ah jamais te so tamboite to oliata faut to tambola poto lia bien. Alors, nabi ke ndenge na zwaki yo na nzela ya téléphone wana ozaki quand même na musala problème nini ezo se passer to analyse ni osala par rapport ya depuis lobi même biso bapandisango tozolela na ma na biso mindondo batika le beta la mama botika biso na tolela nanu ya Solange et comme iso ba lèvement tendance dibinga à lever bande ko na signaler bino to kobenga moko bazaki na tendance dibinga kaka na émission yo to kobenga to ebape information aux andengeni ba lever azala problème na mutu problème nini là vraiment je ne sais pas parce que c'est qui avant-hier on a benga qui il fallait tout ça émission nae na bengi to na bengi na yambi ndeko nae oh na bitendresse azana te beau passer nga tendresse non tendresse bah on l'évacuer to vanegi na sayo to monika deux policiers mobaye babi tendresse yonde to bande ko lukayo oh babi non bakanga mutu monte faux mandat d'amener ou bien botindeki convocation ya kité tonde nde bayeka bandos ko se tirailler na ba policier to maka jeep mon boye ya noir batumsu bakiti bakangi vraiment na nzoto bakoti na jeep ba démarrer téléphone na mais ça passe pendant vana pas pendant monter ba émission téléphone et tikala ki ba kena etilelo donc destination inconnue to comprendre en côté et le ça biso pas c'est ça que
mutu okoleka na TV olobi mabe ya mutu mais so mutu alobi mabe na yo ekomi problème ndenga mpe nazotuna Vanessa est-ce que mutu afingi mutu aza na droit mpe te baye mpe balekela ye bafinga ye to so bafingi amonike bamatisi ye mafuta ale ake kofunda mutu est-ce que ça un sens là et matsu mafuta ndeni yo finga kinga ngane na motema ya libende non ndenge na finga yo finga kinga ça tombe pe na finga mais moi je trouve pas important hein netinga selon nga je trouve pas important som ta finga fo na finga parce que bela ba tout le monde ba commentaire ba chepso na émission ba finga biso dega na mon pe mundongo pe atala va ça on a finga ke mingi non calculer souté enga abi tellement na finga ke minga répondre ngai te donc non calculer souté parce que ko finga o fingi to mena ko peta ba concert na biso o ande ko swana so muninga fingi to yo kutana ko yambanga te ko swana ngate parce que yamba ki finga kinga ça pas de sens maram na bino etali biso te non on fait que notre travail donc likambo tendresse vraiment ezama beza tendresse lelo lobe ko zalyo lobe kune ko zalanga donc tout tika vraiment mbwana tenga mutu bachenga na liste nga banga te Vanessa ça na beta indusa nga bachenga na liste babi après ezangai bon ngakuna sina loba be miso politique kuna sala ngona loba ke place d'angeza na pavillon 10 et puis sobo meminga makala s'il vous plaît pavillon msoute 10 pour honorer mémoire ya Rossi Mukendi pour honorer mémoire ya ba Thérèse Kapangala pour honorer mémoire ba Tebele même ya ba Lumumba. Parce que na internet on comprend yo fingi mutu finga comme problème leti nga ofingi nga mama na nga kapingo abota biso 7 na papa moko ozo satana ni na loba no nzamba ko limbisa te nga na za mwana Etienne Tshisekedi ya suka lega bafachi ofingi nga na 12h05 na 12h6 caméra na bato yo bazo ko kama finga te yo ko pesa ba conseil bato bako kama finga te kolanda mutu ofingo te tu sais pas na vie hein. Et ça, on a battu au sein de l'émission. Au bout de 3000 commentaires. Sur 3000 commentaires, il n'y a que 50 commentaires, il y a bien. Le reste, il y a qu'un commentaire à ma vie. Ce que yebi que Vanessa n'a fait sa kokanda. Oyebi que je comme toxona. C'est au talinga déjà. C'est aux 8 ans na yo olandinga. Après au finginga. Au ta 7 8 émissions na oko et landana. Azo finga. Mais moi je te connais pas. Leti batu mususu o traita batu mususu nini amaska Facebook na eba paparazzi a maska Facebook na mais yoka niveau ko finga surtout ngayo nde basala yo tu ba bango na trouva bango baza eza drôle parce que ça c'est o cha mascarade poigne o mi bombisa poigne mi monisa ozo finga mutu mi monisa ke ngatel na tani komo na commentaire et comme ko kopi nzami na mutu finga trop mon dieu na luke na na Facebook obeti komo na mo abe ache ba photo ba cheboye musu cheboye donc eza yete dans un faux compte ba ça là toujours moi mutu moko anona 40 Facebook donc yemo asale le 40 commentaires mais ça mutu moko Yemoko Patrick, Yemoko Yakuza, Yemoko Yasoki nani Omeku Yambeli soki lichete, ya kuluna, ba comment kama bewa, yo soki ko esprit zaye. Yo ka ba kombo, wana ba kombo na ba. Ya katakata. Oh. Mais comment kombo na bien? Leti moko yu mama bazo finga biso finga na famille mbaya mobimba. Comment na bien? Soki bébé ya soki mavumisa ozo koma bébé ya mavumisa na. Comment na bien? Oh bébé chor, oh bébé nan. Botika babiloko wana c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu es bibinoté. Parce que ngai peut-être au moins une émission, dès tout ça la émission bon l'horaire est humain. Au moins au lobby comme au beti batumsuli baku. Mais moi je connais le nom peut-être il y a comme ni Aimé comme ni Patrick. Donc non, on a côté la Patrick, excusez-moi, na émission na peut-être na derayaki donc je veux faire quand même effort il y a robandela yo ça. Aux autres ba pesa biso ba conseil té hein. Mais ba finga biso batala te conseil ezate o te tika o ezamabe biso on a besoin ba suggestion na bango balo ba non Vanessa quand on poser question mabe ça le fait o ça questionne bien mais o zaka soki mutabi allo tinanga no photo na ça te photo te c'est qui a fingi c'est pas bien toi on a besoin to bongisa musala pour bino bolanda biso pour ça confiance tout ça musala ngo bien et tout ça a besoin ni bossa sur photo ni tinanga photo benga appel vidéo non moi j'ai besoin que benga Vanessa nga monde azaboy on ça musala bien non sommes le voiture
ou bien chaque fin du mois na s'engager que natini la kombongo au fout arata transport arata express et tika ko na boulot ndenga naza na besoin bato ya bongo na besoin ya bato te que babenga basinga nga photo na nga to basela ba faux compte pour na finga nga merci sikoyo tokende na ma tendresse nayebi ke monsieur zosala rocard miezi ba plaisir Christelle Mamou ba plaisir tane tokopanza teke Vanessa tendresse quand même ozala pe na ye dernièrement auto ke makala lelo susu ba lever ningo yo yebele mikolo azaki na problème na nani non tendresse ebe ke tendresse abongola motema to lo bata bongwe tendresse dibinga to ebe ke na problème na Karine Mokonzi to ebe ke ba problème na ba tebele na ba lekechu ba problème non abongisa tout tendresse dibinga abongisi nyonso ana problème na mututé a commis habillé écoute a commis yo commis charge tinga za charge mais je défends que ma sœur parce qu'elle a concerne nanga donc ana domaine nanga ana musala moto sa musala moko faut na défendre asa bon terme na Karine ana bon terme na Leketchou asa bon terme na Gloholangi ana batunyo so ba polémique ba Jael Show ana donc abongisa na mututu. Si que l'eau est au cas où ça biso muto bon ça mututu du coup bah enlever au cas il y a quelque chose qui cloche là te éviter ce qui ezani voilà te éviter ce qui ezani ni oh alors nous tendance dibinga à lever to senga kaka na ba konza mboka to senga pe na ba ndeko nyoso tu ya presse to te malikambo to potanga ko eli muninga bo yozo seko zolobo apusa azui lobby ayo to ko sauter yo avant to kota na deuxième sujet na biso na pesi ma pasteur Titi la source na peso bambote belé mama pasteur Titi na la source na peso bambote belé donc ali banga pa fali pour papa ya na biso bandana na pesi mama Elisa Monoko banque bambote belé Zola de la Cruz ma meilleure chemise na peso bambote belé elamba na elamba Claude Ndombasi base nanga IDPS na Londres Coco Pangasudi le président Tiba Babenda donc son ngoso la masola IDPS na Londres na bengaka nga na numéro nanga oza na sewana bokozwa base ya IDPS mama wete Pedro moninga ya Malili et puis moninga ya mama Gi bambote belé Avinzila Danzila Gilles Vampinga sikoyo après tendance dibinga lobby déjà tout monde qui Karine Amado a sali vidéo mo gazo ganga nazala problème à mututé nazala problème à mututé makamna bino ndenge bobandaki nga na loba eloko te lelo eza problème nini oyo tendance kuna ba lever Karine ba linga ki ba lever heureusement anenga zo expliquer na vidéo wana asala ki force akangi mwana mobile na et puis ndenge ba filma ki wana au juste eza nini etanke mo pas ça oui Elo ezavra on a 4 babenga ngo soubassement na se wana nga na ebité parce que biso tolo bakamakambo biso tomona ka to ebi que ezaki ba débat o ba noso to yebi que ba kizaki tendresse tibinga ke beta baby asale mambo mabe biso to yebi ngo te to mona ngo ndenge baby alobanga ni miso aleli osalanga mabe Karine ya mado boena bo atanga komba bango mibali to yebiti on confirme rien mais on sait pas ce que ça baby muta sali ke ba lever tendresse ba côté la Karine là on ne sait pas ou bien eza makamuna ba ya tendresse si moko je sais pas to ebité ndepé to mona ba image na la voix du peuple pour nga pe na landa kiango de Karine azolela zotanga makila nzambe na ebité so eza nini bona j'ai suivi ça mais où allons-nous hein où est le bas tendresse dibinga où allons-nous na makamnyonso to ça les soukaka na c'est parce que tout ça matanga toi vraiment na matanga obi ngana comportement matanga mais tout ça la besoin ba bêtise te toi la besoin ba délire parce que oh akaza vraiment cher pour Nabiso parce que c'était vraiment une maman pour nous otokato quelque chose de plus et pas naé donc to lele na kimia s'il vous plaît boza ba théâtre botika nanu boska bino na bino ba théâtre bo fingisa bino moko boza mawata et puis les ba koti moi ça mokonzi ancien mokonza mboka na biso ba koti. Mais ce sont de bêtises parce que maman naza maman mutema munene donc na makamna bino nyoso kayem ta sisarabino atakutu babi ministre ya arwana ki parabino te mais maman livre lembe azala kawana na tchana ngai ministre ya culture et art
parce que nem taïda ba comédien. Aïda ba comédien. Alors tout tika kotanga kombo ya ex première dame na biso parce que a monté ma boboto avant d'aller so coutu moi na muki avant ina na babele. A rota la tena ataki yoji, to la ataki ni na ya combien de dollars avant ina c'est. Donc vous payez ces valeurs s'il vous plaît. Au moins que beaucoup de ma bêtise les loto lobby pour ezala nango na loba no elo muki ezala nango jeri ko betos kande to vzana obo au moins pe cousin na mo ba luka pe moi so binanga musa uya kana to kuchi ndeko nanga boina comment pe mama barela nabi chéri na cha mutu na chepe mutu esimi c'est pas important na lobi nango na TV c'est pas important na banokutanga comme que chéri ko betos ça de loba que chéri ko betos nda betango po yende mutu za la base ke ngam na memela ke mutu c'est normal na betango ngasko so na beto esopanga mi ba la linga ngate to ndeni yango chéri ko betos ça zulanga cop o comprend pas ça donc to tika maman vanda na mamna to tika vraiment maman to bimisa na buzoba na bino to lela mami ndondo to lela une grande dame baoba na biso ya ni parce que c'était une maman on doit faire ça conseil tout le temps auto monde on a ba comédien na ba théâtre ne mano les exclusivité pas na biso mais oui voilà. C'est vraiment une maman pour nous on a besoin de distraction te botika biso et ben maman e bi mato lelaye pour bon monde ba lela au monde ba lela pour bon mo ba yebi mutu ni ba perdre au monde ba lela bango nyonso ba piquer ba crise ba lela bozo linga kutu donc ba simba ki alinga akangama ki déjà bozo lela ni parce que bien fait à mutu maman na somme tabi peut-être comportement na affiché na famille na mais ils sont asili que sili ma fille yaya leki mwana Karine na mona ki na buzoba te Karine Yamado non na tikalo moni na délire ti je sais pas peut-être dans un tout temps na YouTube te mais na mona yo maman na yo c'est le côté je n'ai jamais vu ça na mona que c'est une fille qui se respecte beaucoup à azala batalon na ye donc azala vraiment à côté botika ye loko aboyi na makambo ne bokoti na makambo buzoba te aboyi na mambo buzoba parce que théâtre na biso mingi tozo jour musuto en kosolola parce que ba fille à théâtre et belé ba résonner vraiment bien souté hein. Ah bon mais oui mutota la lobité quand je dis le délire non ça délire na télé c'est télévision hein bato ba se rendre compte dango te au moins que na fingi na lobby na ngaza mobali na ngaza eza famille eza foyer na yo pourquoi pas que collection kana TV ni ngozolo ba niveau ba hotelo ba fiontola etalinga ite tozolo ba bon poto bon samsala parce que toi on a besoin le toke na ba mariage continuel hein le toke mariage le toke mariage abotaki abalaki mbana somi oyeba ke baba ini edo basala guerre ko na kama na fillette wana babi azaka acha 19 ans mais abali mobali millionnaire ya mboka na bango te mais ya mboka mususu ya Ghana mais ya Nigérien atal ajua kanu na zoe bosa bitumba ba jeep oye matanga kokuti oya boy oya mutu boy mituka donc to boule vie était que to boule ka lelo batio 100 € au petit muninga buzoba après le demain après lobby to raisonner bandeko nanga ba comédien na ba comédienne parce que bango nyonso peut-être baza na milieu na biso après ba concert na ba concert nanga nyonso to réfléchir vraiment mais tout tika vraiment ba délire ça vraiment qui to côté voilà Vanessa Moussa ou bien parler to solo comme moi to soit fa l'artiste moi muke na téléphone to ba information tendresse dibinga ba kena ye wapi internet soyo yango mutu a Google a ko kangana na kota Congo te to pema moi muke te na Congo déjà to so benga fa l'artiste oyo azaki mokolo oyo bazalaki na tendresse on est en direct déjà bonjour fa bonjour monsieur Kobetox. Ah, c'est Jerry Kobetox en direct, il y a une émission dans Ngaï, Congolais Téléma, la chaîne Nabino, fait sa TV RDC. Santé ça malam. Ouais, santé moi malade par la grâce de Dieu. Attention, santé ça bien vraiment. Voilà, pour tout le monde entier, bazo tuna, ba ebisinga ba Jerry Kenembangu, tendresse libinga za wapi, tendresse libinga ba lever, azana problème ya nani? Premièrement, Mutaza cause makambo nyonso oyo ba noté donc bana avant-hier à 17h. Ah. À 17h juste
Voilà, connexion. Allô? Connexion à moi, mon boulot, bon, supporter Bisso. Connexion à. Problème, ni. Tellement de gens bureau. On a mis tendresse. Ali kamba mutute, obomi mutute, zala calme, tout tellement tout comme on a bureau là-bas. Oh d'accord, tout télémi. Tout ça, les premiers, pas deuxième, pas troisième, pas on faut pas moi yo na. Je tendresse, au côté na kati, biso basuno bago, je tendresse par la biso de la presse, boga de la presse, téléphone kangami et pantani. Jeune monde aux amis, na so mais la bonne caméra, je tendresse, pas tena biso ba landi biso tellement non, azaki éveillé, on aura chaque na téléphone na donc ko ya ki donc yo muto ozalaka na ye comme frère na ye otambolaka na ye comme ndeko na ye aza na problème na mutu nini ndenge yo ozalaka na ye aza na problème na mutu nini au juste parce que mutu bakoya okange boye te en fait tendresse aza na likambo mutu te parce que ngai banda nazalaki na ye ti nazalaka na ye nayoka teke no te fanaki ndosala parce que nazali kama mutu no natikala oyoka mo te j'étais surpris ya komona enlèvement ya tendresse na miso donc esalaki mo attention ma parti parce que balongolo motu po bozalaki na chono bepatisi bayako babotolela maboko bino mo boyebi nde esalaka mpasi donc voilà. Voilà, na reçoit ba minute ebele te nayebi ke internet eza pe ya direct na Kinshasa eloko nini okosenga na bato baza comme ba autorité bako lever mutu po bakende esika eyebani te liloba nini okoloba? En fait, ce que moi je peux demander, c'est juste que non. C'est juste que non, c'est juste que non, c'est juste que non. Bato bazwata ya ko soutenir ton tendresse de au fond. Basolana bien. Va soutenir biso basika biso te parce que tendresse de binga za na bango aza mutu ya te mbela kata monde chronique internet donc lelo yo à la place mo o biso na bino ça la passe tous se soutenir main dans la main pour tout ça pour tendresse de binga amona na ndoko on se la merci na moi pas patron na ye bienvenue sur ça là et puis à tout le monde ba o no so to ya kukabai ba sur tendresse de binga donc voilà merci. Voilà, merci beaucoup Totikio, merci. Voilà, là c'était Motomoko Bazaki Neboki Nenga expliqué. Docteur Bakangi Tendresse, Balandina Bato Bazaki Naye, tout la mouissia Zaza, Bamisusu ba téléphone et Panzani, Fa, heureusement, Asimaki téléphone ya Tendresse, Nasaki ya Tendresse, donc à Kimaki Nango. Donc, Yé Moko et Sika Zali, moi ba bengue zate parce que téléphone est à Maboko ya Fa. Où alors nous? Vanessa? Pour ça, je vais vous dire information vraie. Liloba non ni rose à la souka par rapport à l'enlèvement. On a habité enlèvement prochaine tour est nani. Eh, on a habité tout ce kaka ko finga to bon sa boulot. Tout ce kaka ko finga est bien té, tout ce kaka ko tel seminduki. Ba côté msuto ko tel c'était parce que mutu musa ko tala ba bi tendresse za boy. Afinga batu trop akansa bango tetikanga na kotsa komone na buzoba so asali ka fion bakangi donc toti kabilo ko na ko enlever mu ndeza boye to ebite ba bomi ba bwaki ba sali nini abengi pete ndeza la mutu ba lever ba benga tala ndaku ba lo ba boye na boye condition ba libérer mutu ou bien ba sala information exacte to yeba mutu ba bwaki quelque part. Donc ça fait vraiment très mal. Comment les Kemuta disparaître, une grande dame a disparaître, place à Zéyebanité, sope ba bétier, ba bomier lissou, ba bouquet le boko, toye bandeni. Voilà. Moi ba mbote na yo, j'espère que malbano souka. Merci beaucoup Jericho Betox. Message nanga kaka na baksamuke to bongsa musa na biso to lingana. Ezaka ba délire na biso ya ba délire na biso ezalaka ya nini ya YouTube mais ezala ya réalité donc tout ce qu'on a YouTube mais na sima vraiment to lingana vraiment et ça là vraiment bien merci à merci merci à Papine Zola Mieso Christelle La Rose merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup to komi na suka ngana koloba boye tendance di binga bo lever azala mo na Voldi azala mo na Dieu de di binga o azalelo joueur na Ujana azala bandeko na ye ba Frida azala bandeko na ye ba Neftali Deborah Mishika azala mama na bango batikali moko
oyo azobatela bango papa sa uteki kokende à rejoindre papa abiso mbaye Oscar persona donc nga nazosenga na ba autorité bokataka likambo oyo et puis soki tendresse amonani lokwa bato bayaki na mandat d'amener te bayaki na convocation te en tout cas ekozala ya biso nde toyeba siko bango bazalaki banani. Merci beaucoup yo moto ozotala po Bigérie Cobetox prochaine tour eza yo merci na ozelango fongola kombelanga déjà pavillon 10 et puis luka moyo tandelanga etoko pona ya wana Mabela Dinganga, merci beaucoup à toi. Rocard Mies, les mignons garçons. N'appelle ça Bambote Belé. Et puis n'appelle ça Mote Nazola de la Cruz, ma meilleure chemise. N'appelle ça Bambote Belé. Franciti, Moulouba Cher, Moutabi Sanga, Jerry Cometox. Coco m'a PDT, ISTZ à $4,000. Merci beaucoup à toi, mon frère. Et merci beaucoup à maman qui m'a foutu à Yamba Kibiso. Vraiment, et Saka et Lengi. Maman a fille na Sabouni. Donc, Bambote Nayo et Belé. Merci beaucoup. Na Bandekono Sobolandi Biso. Là, derrière la caméra, c'était Kwaku Vantoto. Assistance, il y a Chic Mampouya, Kobo Sanate, Air Max, Moko Yabiso Tozakanaï. Ce qui nous a bazongité, Tokutana, na numéro ya Sika. Toujours na chaîne Oyo Feza TV RDC. Mabela Dinganga, président Raphaël Walukong. Bye, on se retrouve à la prochaine.